L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Topesi bilongo te partout bolandaka biso à travers tout le vie officiel. Merci na confiance na bino, merci na bandeko nyonso bolandaka biso de partout. Lelo tozana Kangala machine de guerre. Kangala zali moko ya ba ex-phase oyo kombo ekendaka makasi. Kangala zali parmi bato yo batiaki mwa kimia na mboka na biso. Soki mutu moko, c'est-à-dire soki délinquant to mutu mobulu moko a meki, en tout cas so kombo Kangala ekoti toande komona kimia. Leo tu ambi Kangala poto meka kosola parce que ba maman baza kolela, ba papa pe bazo lela balobi, en tout cas mboka wana on dirait mibali bazali souté. Pona ni bakoyi ko accuser mboka o mibali bazali. Oh peut-être ba mo wana baza mibali, or baza mibali te na ndenge nini. To meko sola le ona Kangala machine de guerre, situation mboka na biso. Merci na bino nyonso o bokolanda biso. Soki ya koloba ezali obenge biso, problème ezati to kosola. Washington 4 fois prêtre. 4 fois prêtre Washington, Munich, grand pays. Eric Chimanoka, PDG authentique. Merci, merci, merci. Puis nous sommes Agostino Massosa, papa social. Et sans oublier JNT Service. Kuna Sokotindi et Komaka. Preuve, camionnette Mbola et Mokupa et Biango. Alors, tu as une machine de guerre, Kangala, bonjour. Bonjour, Papi Gen. Bonne santé. Ça, tout le monde a calé. Le boxanga. On y a un boxanga. Boxanga, babé. Non, Papi Gen. Il y a un boxanga. Boni, mamari. Mamari, elle a bien. A tout n'a pas eu. A tout n'a pas eu. Petit n'a eu, Papi Gen. A mon a soutenu n'a habité. Ah, bon, je peux ça beaucoup bon. Côté na yote. Côté na yo. Kangala machine de guerre, toujours bien habillé, très bien habillé. Merci, bon. Nazaka ka mon religion, hein. Toujours guidé. Na mon religion, na mon nzalate, na mon religion, naza officier, naza cadre. Officier cadre à Mobutu. À l'époque, il y a un père. Togo bomangote, hein. Ils ont toujours la ligne. Voilà. Kangala machine de guerre, lelo nangito solo là. Batouala ndabiso apparemment ba maman ba papa baza lela ba lobi mibali na Congo baza ali souté pona komona je crois maman beto sola ngwa mais kolela o ba maman bazo lelele ki mo mingi ba lobi mibali baza ali souté oka ono ba Rwandais ba kota na bit infiltration armée ngwe kota ka ndenge nini poto koma lelo vraiment na ba maman ba comprendre que parce que bah maman so ba leli c'est que baza mibali o mais mibali on ba osa elo côté donc c'est que mawatro alors mibali baza na Congo te pona nini et puis nga oseka mibali za na Congo ba maman wana ba leli pourquoi ba maman wana tango balobaki ki Mobutu asala ka elo côté ba maman wana ya Congo balobaki ke Mobutu abomi Congo ba mama wana na batata wana ba betaka maboko entrée ya musée Kabila na ba Rwandais. Est-ce que ba yebaka te ke tu koma na danger tant Mobutu azoyebisa ba omoni Papi Gen to lo baka pe omoni moko na ko pesa musicien oyo nani ya Suède na azana Belgique nani Bokechu première raison. Omoni mususu mutu bokomona azazoba mais azazoba te batoka ba Bokechu wana otala ye Bokechu atanga te akoma na université mais il va loin aleki yo mutu tanga azana sagesse Bokechu ko suka na classe moko ya moke mais sagesse ne etomboli yo mutu tangi belé vraiment il est en wana sagesse mais sagesse ya bomoto nzamba pesa ne soko zangi yango ata ozolo ba français na ba anglais ti o mati comité na 12e étage mais soko loko wana zangi yo donc ozana mutu te c'est mais en tout cas na katiote obi koloba langue moko boye c'est pas
c'est pas dit que oza mayele hein. Bon le contraire en beaucoup parce que beaucoup de sommes surtout français sommes français c'est sommes taillé français d'été na mboka na biso soko yo yebi français ou bien yebi anglais oleki mutu tout na mayele vous comprenez mais or que na mboko ndenge tozali soko ye na mboko yo komi na mboko yo ozoloba français wana na muto ya mukolo loba munoko wana mais azozo na valeur mais yo ndeko na yo soko yo lobi français na faute ndeko no azomona yo penza ke otangate oza buriki oza yebe lokote donc français nde makambo na Congo non français nde penza makambo na Congo mais batu ya français ngo batu ya français ngo baza na Congo baza na ba pouvoir mais baza na eloko bazo sala te. Est-ce que vous comprenez? Donc wana cela veut dire wana ezali imagination ya Congolais. Mais ya Zaïrois te. Congolais na Zaïrois il y a la différence. Il y a une différence là hein? Il y a munene pe ya mulayi parce que Mobutu aza kozwa moto atanga te. Mais a juillet atangisi atinde ba cour atangi. Mais à ça l'exploit. Mais bateau yo bino botiaki motema na Congo batanga bazana ba dossier ba diplôme ya minene 4 ba 5 ba ni 6 on bino botanga ka ya université na bino wana. Vous comprenez? Mais baza wana yo so mona na tango ya Mobutu bato batanga kate ya jozo bango na mboka atindi bango na cour. Vous comprenez? Yo somoni natanga Mobutu bato tangiro 3 millions 5 millions bayibi jamais be balakisa onge bayibi et puis bato na vandinye natanga Mobutu mais qui moyibi bezara danger quand même mais est-ce que oyebaki boyebaki Mobutu mutayibaka ba ministre boyebaki ba député boyebaki ke bayibaka tout rien boyebaki Mobutu mutu azoyiba hein tala idée ya Congolais eza mukuse eza mulaite mutu wana bato batangelelo na Kivu Bukavu Goma banini bato bazokufa bozana bato batangite bazui solution c'est ça pour menga na otuno nanu yo moko nanu hein Papigel solution ni bazui po mutu akoyebisa ngate ke gouvernement lelo eza ya batuka ba utamboka batanga te gouvernement lelo eza na même coniqueur atanga na yi. Vous comprenez? Donc mutu tout ayebi mukanda ayebi français azoloba solution ni bozui pour na est. Est-ce que beaucoup de gens ont Papigel, beaucoup de gens raisonner parce que Mobutu azala ki soki est sali makelele ya pamba. Tout ça la peine monter à malamu ko. Tout ça monter à malamu ba Congolais. Tout ça monter à malamu. Mobutu azala ki même ba ayoki ka est dans un problème. Atindi batoyo moko amoni ke sali une semaine. Aleki na la voix d'Isaïr. Abi bana ya Zaïr moi nungu ya moi batu moko balingai basala kuna na est na moni ewumeli mais ngai moko na mama na bino na lobi mama tika la mama lobi akotika la te abi il faut na kende ko résoudre le problème Mobutu a joué avion à Keiti est-ce que bon on a kangote papi gene lutala ngai lobela ngai très bien on a mona kinit est-ce que ba discours na zo ko kangote si yamba nambara Mobutu a accueilli une semaine après calme koti kimia koti mais lelo bato a diplôme baza wapi oyo baza lelo basimbi mboka oyo babaki Mobutu aza mabe Mobutu aza mboye abebisi mboka asali boy oui Mobutu abebisi mboka mais bino bokoti boyebisa ngai bazokata ba mama mitu na ningaki kutu otia ata yango mais yo lobi okotia te parce que na ngaki avant ngana loba batala ndenge bazokata mwasi mutu
batala ndenge bazo kata mwasi libele batala ndenge bazo kata mwasi libumu bazo pasola libumu na mboka oyo babengi mboka ya impère mboka oyo ezalaki ya Zaïre peuple zaïrois dans la paix retrouvée unis. Est-ce que biloko wana comme ça? Lelo besoin un peuple ya Congo désordre, salité, donc tinate, donc bazako millier mama o ya yo, bazako millier mwasi o ya yo, bazako millier mwana o ya yo. Et bino bozo beta maboko, bazo zo ba million, bozo mona ke ba million yango ezo kende, bozo beta maboko. Muto ya bomi un président na bino bozo bimise na prison asambité alobi biso vérité te bino bozo beta maboko muto ya nié que il y a pas de mort na Congo bobeti maboko mais boza sima ya batwana nazo comprendre que boza ba peuple ndeni hein boza ba congolais ndenge nini. Tozalaki na kati ya Congo na yebiso à l'époque ya ba belge tozalaki ba congolais mais tant que toboyaki ba belge tokomaki ba zaïrois non donc ezali quoi mwana botami na libumu ya mama na ye atamboli yo ye olobi non il faut zonga koka donc faut zonga na Congo bazwi mayele na bino bazongisa yango na sima ozonga koka bavandisi na kiti ya bakoka yo ndimi. C'est ça que tozomona quand la machine de guerre mikolo yo na est kuna ba rebelle ba côté les soucis ba rebelle on ba kota ndenge nini parce que état de siège eza kuna sikoyo ba militaire baza kuna ba militaire on peut baza bien formé mais sikoyo baza bien formé c'est ba ba kuna ba continue militaire baza baza formé tellement dans l'état de siège. Est-ce que militaire za congolais za kuna est-ce que batomba ba kota ndenge nini est-ce que militaire congolais za kuna oh bon militaire ba kuna ba congolais non sont pas des congolais. Ah bon baba congolais baba congolais donc ce congolais qui qu'on faut pas bomaye oui bata ba militaire congolais ce que les militaires congolais de bazakuna on ne peut pas rester pendant 6 mois 7 mois na guerre kaka ya Kivu. Est-ce que bino moso mona guerre ya Kivu Bukavu Goma na tanga Mobutu esali 6 mois 10 ans baboma rabatu biso ba ex-fat na mboko toza na mboka nyonso ya Afrique ya voisin bamboka Europe tozali. Pourquoi pas que beaucoup de songer pour la bisoter? Pourquoi pas beaucoup de songer que il faut pas tout na tout le monde a bango tout sur na bango et là on est les autres pour na sur na biso ex-femme tozaki na tata ngwanda akufi akei na makambo tala ebele pas ya kobimisa makambo wana eza te un congolais azo tout fait kaka parce que aza congolais te mboka wana bato bazo komanda ngo baza 50-50 ou 35-70 vous comprenez pour ce que eza bazo komanda ngo na congolais on ne peut pas to koma na niveau to zana to koma l'échec mais sikoyo bino pe ba ex-phase point beaucoup kokende kopesa mwana mboka maboko te parce que apparemment ye mo tam sozo kokate tam sumaile pe suki siko bino ba na mboka bino ba ex-phase beaucoup ki pe kopesa pe maboko posi sa makambo po ya kuti yango siko fasi ça parce que aussi ça manda na ebo mwana mboka na Félix Antoine non na mwana mboka te mwana mboka te mwana mboka te mwana papa moi je te dis okope koboko la mwana okokuta pe mwana na libumu adana 3 mois aza mwana mboka te ndeni non okokuta pe biso mbali to ramael biso mbali to ramael te okokuta na mwasi moko lelie surtout biso bato to yaka asile asile koni net ba politicien wana net ba soda okozwa pe mwasi moko boye azana ba retard na yepe yo so kufi na kema ozwi pe mwasi wana azana ba retard ne moko boye
Il y a 3 mois, 2 mois. Vous comprenez? Au supportant, on peut na musala na ozo sala pe au supportant na bambo on ozo zo pe aller. Aboti moi na pa bimi ya yo. Moi na pas ko bima ya yo. Parce que moi na soka za congolais. Biloko zo le kana Congo. Franchement, papi gagne à cause supportant te. Na pe exemple moko typique. Na mboka na biso mokonzi moko bandoma na peuple azata. Banda basala mboka na à part Kazavu. Au peuple a voté pendant mon conduit. Jamais. Mobutu va vendre ça dans Mindele. Ba belge. Ba doit côté ça Mobutu na pouvoir. Mais Mobutu le gars qui moi na moko timba mongala moko timba arula ba belge. Vous comprenez? Arula pe a longi. Ba belge. Vous voyez bisanga te que parce que Mobutu azalaki wana asalaki nini? Mobutu asali ebelete. Mobutu asangisi biso. Guerre banda ya tribalisme et banda wapi? Tribalisme banda. Et banda na Kasai. Baluba Benalolua. Mutu asilisa ngona. Est-ce que Baluba bazalaka? Benalolua bazalaka à l'époque. Bazalaka te. Tozalaka kaka école moko babengi biso kaka Benalolua donc Luluabu. Mbushima ezalaka te. Nani mutu asilisa guerre wana, mutu asilisa tribalisme wana. Tozalaki bana mama moko. Mais pourquoi ekomaki divisé to komi Baluba Benalolua? Na lobelo lelo. Nazo panza penza poke wana. Ba vie no so Baluba bazo comprendre. Ndenge nazo ba. Mbushima ezali eloko Mobutu mutu asali yango mongala mutu asali yango. Mbushima mongala mutu asali yango ezalaka ta. Soko tuni ba belge ba yebi Mbushima ezali. Ba belge ba yebi carrière ya diamant mais ba yebi te que ezalaki région. Vous comprenez? Mais batu ba provoca ba lakisa haine ezali Balubo ya Mbushima kalonji na haine oyo moni ekenda kuna Mobutu mutu asali Mbushima apesa un combo province ya Mbushima au mona kate Mbushima eza na esthétique moko te parce que ezali mboko babengi yango nganda eza mboka banganda bakogono bongisa ndeni Mbushima soki bato malombo bazali kuna ye soki alobi aza congolais abongisa mboka wana aza moto ya Mbushima banda akoti na pouvoir bamillion ezo bazoyiba bamillion mais Mbushima ezangi mai Mbushima ezangi école tata na ye moko na elobelo penza bien tata na ye ti Sekeji wa Mulumba babenga na ye na Mobutu na ntuza bapesa epinition akena ovana ndako ya Croix Rouge mais Mbushima ezamboka na bango et pas mama na ya botake ndako na bango ezawa Kabeyaka monga kabeyaka monga eza kombo ya eza kombo ndako yo botami eza lokolo za na ngabate mais il faut la kisa balabala na ndako na bino te ndako na bino botami eza wapi oyo koko na yo abotaka tata na yo. Mais sikoyo bino siko ba ex-phase est-ce que moyen zate bokende kosisa makambo yo na bolingo na ya mboka? Non, biso ba ex-phase souci na trahison. Non, biso to ba trahison te. Bo sikoyo ex-phase biso to mi pesaki. Pona mboka na biso tile yo to mi pesaka. Neti nga kangala ndena za boye na mi pesaka na yebi ke na za na batu musuku to ba lekinga na mi pesa pona mboka wana. Ozolanda ngai bien. Et ba mususu pe me ya suka bazulia ka pona mboka wana mais biso to zanga ka iloko moko. To zanga soutien. To zanga ka moto akosangisa biso sika moko abengi biso. Je félicite ba civil bandeko na biso ba civil. Oyo bazwa responsabilité ya ko telema na bana na biso ke bazala ba combattre ba wela mboka na biso. Je comprends. Il n'a pas ça ba courage. Lo nete moi no ya biso ya soda o nani aya ko lelela ngai tango ba bandai loko wana. Je comprends. Masombo de Babé Masombo.
papa yaka natuni na sima na bino bozaba nani bozana nani il faut na yeba parce que ngai naza papa na ye donc tango zo benga ngai na ya il faut na yeba na poser une question babe ngai papa est ce que na sima na bino liboso na bino bozana nani parti politique ni bozana ngo bolo bana mutu aza liboso aluka un parti politique oyo kotia biso poa oyo kopesa biso manduki tokota po toko récupérer manduki eza kuna. Je comprends. Na lobela pecho na ndengwana wana na Jakarta na restaurant Jakarta. Abi papa tokozwa bato. Abiso bozu benganga. Omoni biso to abasoda tokosala eloko moko brisque kaka boité. Mais nazo féliciter bango eza lokwa yeba ben eza lokwa bokechu eza lokwa nani petit na susu nani bakombo baleki yango ezo oyo mususu na bosani bakombo na bango donc bango nyonso bazwaki ba idée wana na ba mama bazwa ba idée wana pona ngai donc na sengi na pesi bango longonya et puis na komisi bango na aspect na kati na bango na zape na idée na bango mais na zamate na zotala je comprends. Mais là au côté armée tant au monaka ndenge zo na armée na biso armée za kovanda déjà to armée za nanu kaka tuzo tepa kaka non to na armée te to na groupe de scouts ba scout moko ba Loveto et tozali na le bakaka jeune père mais pas de brigade disciplinaire parce que tant que tu sala ki jeune père a sala ki jeune père a ko sala brigade disciplinaire. Il y a la différence entre jeune père et brigade disciplinaire. Ne tozana ngukuna tozana armée te armée eza na mboka wana te parce que ce que tozana armée les chefs d'état au babengi président république alinga kozala siri ya kozwa ba décision soko bomoni président ya république azo tepa likolo ya ngonge aza na armée te yango moni azo tepa likolo ya ngonge parce que bagarde du corps des aba congolais tu za banani garde du corps mais président kozala bagarde du corps bazo ba congolais te parce que ça surveillé par ba congolais te. Non, le président de la République, il y a un étranger mbet moko. Oh. Oui. Ah, il y a un étranger, il y a un mbet moko. Mais au la garde de corps à la Congolais pour nous. Ce que Congolais azali 50-50 ou bien azali 50-60. C'est ça. Nako yebiso omoni lelo nako kozwa yo toke na yo na komi na pasunga boti molawa bo bimisa miku amala miso ya 600 personnes na chaque raison nga naza na poto. Ah bon nako lakisa yo vous comprenez na yebiso awa na mokonzi tel mutu ayizikitaki bato oyo na mokonzi tel mais bakonzi na baza ba congolais. Mais pourquoi vous avez le quoi? Mais sikoyo pour la ninité ba konjango ya leta ba ko profiter kana te makamba boyo baya parce que bato ba bon ba te belé ndingo wana est-ce que ba ko kanga bango te ba kangi bona ndinga suna ndenge te ke ya système ba kangi bon bena ndinga suna là on sabomi bato presque 1600 personnes akena bango na luozi pembeni awa bakundi bango na luozi biso za na poto. Il y a un commandant Kuna, Raus. Mais tant que quoi y a enquête salama, bazo kanga bien na zoloba. Union face à la enquête, ba étranger ba que enquête wana. Alongola bibembe butu ba ke obwaka na mai, bazwa makala, basomba ba mituka makala na ba pondo. Makasa banjete ba kena ko tia na libulu wana. Soit disant que awa basala kamakala. Soit disant que awa basala makala.
Hein? Aza congolais. Bobenga aza congolais, général. Et puis général d'armée. Rance, Natangi Kaka, Rance. Le général Rance. Quand la machine de guerre. Hein? Nakolobela yo makabebele oyo mususu oyo akoma koloba wa nani oyo atali kotambola na mwana oyo alandaka nani mwana ya nani ya Mose na Afrique du Sud nani oyo kombo ya merde Francis Kalombo Francis Kalombo batu babomi de pes baja idi pes babomi batu lelo Francis Kalombo atelemate akoma kondima IDPS ayebaki IDPS akoma camarade ya Félix mais bango bakasa biso ba soldat to yebaka makambo te parce que pour tokenda université hein soko na bandi kotangelo batu na kotangelo mboka mobimba il n'y a pas armée au Congo démocrate nabino ya tufi Congo démocrate armée zalite tuna mutuna moko mikolo to lekana to landa procès ya Chebeya ndeko babenga ya bimina na tongo comme tout le monde akei ki akie musana ye alors akenda kuna musala ti lelo azongate ebembe to ebembe alors tomoni ba militaire o bazo sa ba policier o bazo sala o baza ko sambisa bango balobi ke no ba pesaki bango $50 $50 pour na ba kende ko exécuter ba kende ko boma Chebeya alors koyoka biloko wana nyoso esala mawana donc policier to militaire awo ndima ko sala opération ko boma motu likoka ya $50 akondima boma motu $50 parce que policier wana c'est un Congolais azali tourné par banani ba Rwandais oyo bazumboka wana ba en otage complice ministre complice président de la République président naïe mais si on va payer $50 ce qu'on a monté la biso parce que naïe biso que tout d'abord les militaires baza kuna baza ba militaire parce que batanga livre militaire te yo ya epa na ngai mais il faut talaka ba nini oyo likisanga yo nde muto découvrir ngai na petio te dimona oyebi nini nga na lobelaka yo lelo toza wapi eza yote yo muto yo nde muto lokota ngai na boyi me bolokoti ngai obizo faut passer oyebi ba makambo na lobela yo ti lelo toza ba militaire te na mosala solo balobi ordre donné ordre mabe oyo ba pesio okoko refuser est-ce que batona ba yoko no mosala solo ordre mal donné tu refuses ozana droit ya koboya ezana livre ozotanga yango avant comme soldat ya solo bako yebiso biloko wana avant comme soldat ya solo bako l'action de babeta kamunduki bako l'action de ngoko obeta changi na disasi bako l'action ndenge nino yoko ko répondre ou bako l'action ndenge munduki moko mona kombo nango ezali ndenge zoko fonctionner bako l'action règlement militaire to sa mokonzi na yo bako l'action bako yebiso ke soko mokonzi asali erreur place oyo yo fo boya soko sali yango bakokanga yo kansi ba soda wana ndenge bazolo bandenge wana lelo so ata balobi ke bango bazwaki ordre ya mokonzi ya ba pesa bango ba 50000 baken bakokufa kate bakoexécuter bango ata balobi ndenge wana justement moko ko libérer bango ezata parce que loi wana ezali atangaki yango bakuboma bango ata babandi ko lobakte yo te biso Chebeya balobaki na biso to sala boye ndani moto alobaki président yebisa yo pesa nga signature na sala ki na pesa ki mukanda wana po yo boye o exécuter batwana et comme singa et puis moi ça condamné parce que livre militaire est à côté ça dit matière militaire c'est que kotinda yo sala écoute matière ba militaire ngai kangala na yo koli mal donné il faut ko exécuter yango te parce que dans la place mususu lelo bakolo bana yo par exemple
ils ont place à présenter arme. Mon continue à bêtir du bagua lobby, porter arme. Présenter na porter ça n'est pas mon côté. Yo que vous présenter ou bien vous porter. Beaucoup de la immobile, mutu moko sala mouvement te. Botika lindenge wana donc yé moko tana otala babi autant pour moi. A crié à dire autant pour moi. Au centre présenté armes. Bah tout le monde soit présenté. Pourquoi? Et le qu'on est salami. Pas autant on a livré. Autant on a livré. Yo quand ici bango ndenge bazoro ba non biso batinda ki biso ba pesa biso 50. Donc beta bino masasi boko kufa. Pour exécuter qui ordre donné. Il faut boya bino nyos. Babo ma bino to mona ke babo ma ke bino. Pour musala ngo eza ya kufa. Yo bangi kufa pona ni. Et je comprends. Ce ko bangi kufa, ko sala yango te kima yaka pe le ko machine ya kimi. Yo po banga kufa. Mais ça ko banga kufa parce que na kimi na ye na mboko yo. Natala musika na yeba parce que eloko non. Mboka machine de guerre muto azali ba beti bo temps zakuna nzane quand même temps zakuna pour mes até. Même comme ça temps ezio. Et Robert Ozoki. Deux général Mayele. Ah bon ce que Robert Ozoki. Ozoka mais par conséquent boko sablo sala ki wana temps. Yo kanga na biso même ozana biloko ngo. Mais basala repli ponani. Il faut repli, il faut zala. Pour Jean Mayele, il faut zala na repli. Ngana sali repli natala. Nami tuna na motema nanga. Munduki wane betake eza komona ngonini. Voa wana eza ya munduki nini. Voa wana eza ya arme nini. Vous comprenez? Est-ce que arme ngana za nango? Et koko détruire arme wana? Non. Fona senga revant. Ena senga renfort. Na senga renfort ou bien na zongi sima na ke na sengi renfort. Na bita bazana arme boyo. Arme biso tozala ngo. E kokana wana te. Botindira biso arme boyo pour te détruire. Progression na biso kozala na air boy. C'est tout. Na kosala face na été parce que il y a dans la arme où ils a makasi kolekanga. Na oyangai. Na kosala ne facilité parce que ba poni yo lelo avec expérience na yo avec mamunyo soyo sala na armée ba poni quand machine de guerre le ba bi quand machine de guerre et to pesi yo confiance guerre est un ici là aussi ça na aussi sa guerre est na ndeni na aussi la guerre est parce que guerre est et loko liboso na est tozali na oyo azali mokonzi ya est wana la guerre oyo azali oyo babengi ye balobi na ye ke azali sentinelle numéro 1 ya est ye sentinelle wana abundaka ti lelo mais azali combattu par force armée oyo eza na pouvoir. Vous comprenez? Si. Azali combattu mais armée wana ebundaka mai ebundaka bazana bakonzi mai evandaka na zamba mai eliaka na zamba mai yango ezalaka wana yango bongo yo monaki mobutu abomaki mai yo monaki mobutu abujaki mai mais guerre eza bana mboka nde bakobundela guerre mwana mboka soki aza na guerre te aza mokonzi te na guerre wana akobunda te. Parce que mboka na biso eza trafiqué par des trafiquants ba voisins. Mais tant Mobutu aza ko benga ba konzi na ba défilé ya Kinshasa kuna ba le 24 novembre ba le 17 novembre azaki ko benga ba konzi nyonso ya ba voisins na biso bazoya. Tozaki na ba konzi bazoya te. Oyo aza ko benga te. Mais pourquoi aza ko benga bango? Na mboka na ye parce que réunion nyonso ya bakonzi wana nyonso yo salama epa na ye mais lelo réunion salama epa na ye donc tu le nom aussi président Rwanda Mobutu ezalite to juye nano te mais akoya po aya ezaka bana oyo moni lelo ba combattre ba telemi non bien quand machine de guerre pouvoir toi na lelo eza pouvoir oyo bondi pendant des années.
je crois que tout le monde peut pouvoir ouais longo. Mais avec tous les années où le pouvoir où il bondi. Et bondi quoi? Oui, pour avoir pouvoir pacifiquement sans mandu. Pouvoir il est bondi. Autre chose non? Oui, IDPS. IDPS c'est bondi mon colonie. T'es mais quasi. Non. Opposition sans armes. Non. Opposition ya ko lobaka de toro baboy. Non. IDPS c'est tika bondi na mboka wana te. Il faut voter on mutu. Surtout et lokwana il faut face ya on mutu na yo Papi Ken. Naza koye biso je jure au nom du Seigneur. IDPS c'est bondi na mboka wana te. Oh. IDPS c'est un parti au babengi ya sonnerie na mboka wana. Parti Kindoki. Ya Kindoki oye bomi bato ebele IDPS. IDPS c'est boma bato bata na mayele. Bato bino bokumisaka na pont Kazavubu, c'est IDPS. Ba Madrandel banani. Ba tout wana c'est IDPS. Kimba. Ba Kimba wana c'est IDPS. Que ça parti musuté. Bon, na mboka nyo zaka na ba parti. Ah, tozana ba parti bon. Tozana mari européenne bazali, tozana ba gauche, tozana droite, tozana sunana. Parti musuté italien. Na mboka na biso ba Mobutu aboma tout atika IDPS. Mobutu a mutu mabete. Oya boma mboka te. Mobutu non? Oya biso to lobaka. Mais aza osala nana. Na Etienne Tshisekedi. Oyebi ba fonction Etienne Tshisekedi nyonso asala na mboka wana. Oko oyebi sanga? Ministre intérieur, premier ministre, ambassadeur. Ministre intérieur. La signature de ministre intérieur pour na kubuma bakimba. Ezaki Mobutu musasala ka. Mais c'est wana na sayi de peste. Hein? C'est wana sayi de. Ah, mais asignaka pona ni. Parce que là on comprendre que ba tinde trop nani on va non, ba ko tinde te, atana droit ko boya te parce que na loi paye ba politicien ezali. Atana droit ko boya. Ko ma loi. Non, tout ta mon loi. Il faut que tu me changes ko loi. Loi. Ngai. Ngana tina memati se. Ngana lobaka ngona bom bala iboso epa na ngai. Ngana tina memati se ke di. Na ko pesa exemple na ya mokuse pour comprendre bien. Pour ça na bande le koloba non. Tu sais que dit basali marche na vieux Bwankema. Bwankema. Voilà. Na major Pika. Azaki garde corps na ye. Ouais. Dans le bengue ranger Pika. Ranger Pika. Oze ba marche ngo jeep na bango etuta nzete moko ya ozaki liboso ya Kalamu. Ya biro ya Kalamu. Ngai nde mutu batinda ngai na capitaine Moba. Il y a bureau de il y a BCRS, il y a commandement ville. Tu y a quoi enlever bango wana, tu kena bango na commandement ville. Na circo. Que balungo na tout paiement wana mabe zala killer wana garde civile et ça ko régner. Moi sur azaki na garde civile le capitaine ona na bosani kombo na ye et puis na baramoto. Ba wuti ko sala exécution ya bana église. Baramoto pas matosa. Ouais, oh ya église à Victoire. Na 4h du matin, na 5h du matin. Ba prêtre wana ba église à Victoire. Bolo za boyi kokota makambo wana. Na BSP entouré bango. Nga na ye na jui bango na ke na bango. Yo kali kamo na job so na jui bango na ke na bango ti na circo. Mais lobi na tongo nga batia mutuka na ngai bakomango sacaroni de pape kanga la machine de guerre na les livres le soir yende mutu a sali exécution wana mais kolongo la bango kuna na circo avec combi et quel est le problème nga na yebe lokote ngai na yeka batini nga na bikisa bango parce que bolozi aboya kitokota na makambo wana gendarme nyosha kisasa yebi likambo o na zolo bana yo lelo
mais IDPS ekoma yango etinda ba rapport que ibu de Mobutu kangala machine de luka ba livre wana zolo batu bazana ngo na yebe lokote ngana keka na jeu bango na kena tiki bango balobi ba toucher bango te ba tiki bango na veranda wana minute te na scorter bango na kombi ya mbongo ekuti BSP na kena ngo tina yeti na ndaku ya ye kombi ya mbongo weza ipani ye moko ayebite nani Tshisekedi wa mulumba ayebi comment je keep combien yo boyebi ke combien ya mbongo carton ya bambongo ewuti présence eye mutu aye nango nani ma bureau de ya BSP eye kotika wana bango non vous prenez ça bazui allez ye moko azolo batata wana lobi bon maintenant Bolozi je ne vois pas Bolozi il est où Bolozi avandi na likolo kuna mikangeli avandi na alingi kutu komona yete aboyi ne makambo wana ordre ya kaka na moba capitaine moba lebino chef tozo kana utiko na pale bakota to démarrer ou kombi ngali boso sima na ngai équipe deuxième équipe na ngai na sima brigade mobile na sima ngali boso wa tina lupango wo kombi ekoti ba weli kombi na batu baza kuna bazo bimisa ba carton ba souffrir nga babi mbongo wana biso to zongi bosimbila batute to simba nini to yoga usala nini discours na Selembao soga kana usala discours na Selembao akombi batindi biso to koti na kati ya bateni na biso to za bateni civil to koti na biso kwa ba civil to yoka o ya zolupa total banani o bakoya ko brutaliser donc ok neti vona bo sécuriser quoi voilà mutu moko ayeba kite c'est que Mobutu alingaki mingi wana za enfant chéri ya Mobutu c'est quoi ezaki coopération au district ba congolais yango na lobby oui yango na lobby parti o ba bengi IDPS c'est le faux parti maudit et ko telemisa Congo te il faut battre balunga na parti wana soko balunga na parti wana te Congo ko bina ka ndenge zo bina wana il faut battre baboya parti wana ezaki na bato mutu bato mayele pourquoi batika Tshisekedi ngana yebi Tshisekedi tango nazana peta caporal na BSP bakangi bango oyo batindaka Tshisekedi akenda mboka na BSP na Kanchach na kasho ya Kanchach nani oyo Kyungwa kumwanza ajo beta Tshisekedi bambata na miso nanga Kyungwa kumwanza ngode mukuse wana ah bon ajo tuna ya lobi Tshisekedi yo biso to basi na biso bazo yate mais moi si na yo mart ajo ya awa na ba bitunga ya biloko kolia pourquoi basi na biso bako yate yo zo le biso oni akoya oni ango tozo mona yete abandi ko beta ye azo finga Mobutu Kyungwa komwanza azo finga Mobutu toko kena to bimisi Kyungwa to lalise na se to frapper fimbo na Kyungwa ko ganga ta aganga te oui tozo betende kato nkusona moni wana atozo beta avec tétio ça na te avec tétio azo finga Mobutu face à face ezate ka azo ba Mobutu lobité Mobutu atelemba azo finga mama na yo tala boy donc azo loba soko ya bandi lokola ba 13h soko bando finga Mobutu mbala moko po ayebaki Mobutu akolungwa na bureau ayo okotela boy abandi ko finga Mobutu donc ayebike ba Tshisekedi bazolenga pona fimbo po président soka frene donc bino mo finga président yoki allez il faut beta bango ba fimbo ezo comprendre mais Tshisekedi aza kolinga fimbo na njoto nete il faut lela babanda ko beta pa ya Kyungwa kumwanza oyo ngala zolo ba eza oyo ngamoko na moni na miso balobeli ngala mutu te naza caporal naza wana na corps de cas parce que tout ça ba tour partout na tour mususu bato ya promotion na biso na Kanchach ba yebi oyo ngala zolo ba masuwa na ngaba yebi vous comprenez alors IDPS eza parti moko te même soko ba tie Kyungwa kumwanza lelo azala
ndenge batiaki wana ntango natalaki parti yango ntango namonaki ngo mwanza akomi soki nani dessinateur na nini nasekaki fort nga mpo kingo mwanza jamais akosala na mwana Tshisekedi ou bien Tshisekedi bakosala na ye te mpo ayebi kaka akosimba touche c'est ça voilà parti politique ya oyo babengi DPS il faut konongwa tala nani mwana moke oyo petit na biso oyo moto DPS oyo alobaka mingi babeti mbana mbala oyo nani mwana oyo ya ngapo nani mokoko oyebi mwana na biso toyebi ye aza mpenza mokuse mwana wana biso toyebi ye mokuse tozoya wana désordre na limetone toyebi ye mokuse ye bazalaki kaka aza kaka mais mpo omona motema mabe ya IDPS pour mon amour ma belle président na yo lobenga o président boy est-ce que apesi asali mona soka azala ki penza président ya solo penza ki azali ajo kamba mboko wana mwana ndi avandaka mutu ko bapesi ye aza ko utiliser ma besi ko non mwana na d'ailleurs ku fata na mutu ko yazati so ajo tambo fata na mwana mais pouvoir pesi ko poni ya memani hein abemani poka ndendo te exemple non exemple tellement que batu bakufi belé bazaka na mwana na zakaka ko pesa quand même ça dit ça mutu abundi moi trop ko pesa moi iloko moko boye et pesa yepe moi nini amona quand même que Alexis Jeunesse n'est pas mbaté voilà quand machine de guerre 2023 bazolo bela masolo élection mais ce que tali au monde que déjà sali est fort parce que avant-hier Toyoka qui c'est-à-dire 2-3 jours passés à Toyoki adresse il y a Mokonzi Mboka à l'équipe Lobino c'est-à-dire a confirmé nomination il y a Kadima hein de Barobaka sikoyo pour nos élections nous avons ndenge nini et puis ba candidat au banga ba kin élection ko yisa bango nini pour tout ceux qui s'en biso non ngai élection ana ezana ngo élection te. Alors, beaucoup ça l'élection, besoin d'identité. Papier d'identité, besoin. Oui, bon ça recensement. Hein? Oui, bon ça recensement. Et le recensement ça la onde ni. Au compter ba tout le monde, on compter ba map na sani. Au chose à la boulangerie. Hein? Ou bien on compter ba kwanga ou ba wuti ko ta botindo na mama na yo, tanga ba kwanga wana pour que na wana wenzi. Hein? Ozomona ke toujours ça na biso loko te eloko ba bengi quoi eloko ba bengi élection eko salama na Congo te élection moko ça na Congo te pour que zalaka fausse élection avant élection salama biso to na posa Félix asala nanu recensement ya mboka mbwana tout le monde a congolais baza combien il y a ça l'élection lokola mutu lokola Kabila uta ki ko yozwa mboka non to il faut y a za mwana mboka iloko liboso il faut à choisir tout d'abord ba congolais ba ko linga élection te ba kende ko sala pona ngai message ezali congolais moko ta kende ko sala élection Congolais mokote a kende ko voter. Siko to suka élection. Le problème avant de voter, il faut y avoir responsabilité à ça la recensement ayebake namasina tozana combien de Congolais tozana bana boni babota makakuna. Vous comprenez? Tozana mboko ba yebi nombre bana babota maka. Bayebi ke na château na benga na 18e bana babotami lelo baza autant. Est-ce que biso to yebi makambo? Est-ce que to yebi combien de français baza na congolais na kati ya 18e? Il faut to yebi congolais boni baza na kati ya nini ya matete ou baza na nini na lemba. Donc, il faut trouver un nombre de Congolais. Et puis voter ça là. Tu es étranger ou tu es commis Congolais. Et ça m'a bête. Étranger. Oh, ton demi ba on mboka na biso. Oh, ton demi ba on mboka na biso. Ndenge pe bandima ka biso na mboka to tali toujours lo balero. Vous comprenez? Baza na droit à voter, tu yebi pe nombre na bango. Mais tu yebi ke baza ba étranger. Tu yebi ke baza ba étranger. Mais biso kuna to yebi te, to yebi kaka to kana voter.
Donc on a voté. Na ba étranger o ba komi ba congolais. Na ba étranger ba komi ba congolais, tu peux voter. Est-ce que bande ko nangai. Et ça la raté. Mais pourquoi Mondele a distingué bon biso to distinguer te. Biso ka photo tika na désordre. Biso ka na désordre wana to keboye. Tozongi boye makelele pona nini ngai azate. Donc ngana kosenga na mwana ya Congo il faut telemela iloko wana. Mbala liboso na yebisa ko bakenda ko voter machine wana te. Okomona ndenge ko sala. Lelo toza wapi? C'est soki bo voter muntu ya koya azana consigne. Toujours. Consigne. Toujours consigne à Kolanda. Toujours. Parce que politicien aza muyipi. Il faut bino pour politicien banga. Il faut peuple o babengi ya tata na mama atelema. A côté de mandenge nini? Mukola vote ngo olebe ko na ko voter. Bolandi banda kwa bapaya. Mutu nyonso na machete na maboko aza congolais. Ko papaka bapaya. Général Abimi, bon papier. A une intervention bon papier. Boko mona soki ba bet bo sali loko wana. 30 minutes c'est trop. Intervention ya étrangère et kokita. Stop e ko salama. Toboyi biso to lingi boy. Et sili makambo ngo balandi ya peuple. Mboka peut changer. To komi pendant la démocratie à solo. Ce que ba nommé ngai kangala que vous a président de la République ngai na vana kitu wana na yebi ke nazana batu ba komanda kanga. Mais ce que le quoi ne salamité. Eza passe to na bananga ko yiba. Parce que ba minière biloko eza ko na ko. Ozomona te Félix. Est-ce que yon dit ya mwana azalaki tatana aza acteur? Est-ce qu'il y a un peu de biloko? Est-ce qu'on dit on peut? Andime on peut pas vendre ici quand na bactéries te. Mboka na ye. Vous comprenez? Batu ba vendre ici les bactéries à libanda. Les mboka na te. Oh bazai ko bundisa les vrais acteurs. Mobutu asala ki discours à lobby na parlé du peuple. Ba batoyo badana parlé pe ba lobby ngai na zo sala eloko te. Na bomi mboka na sali boy balobi makambo alukuta na bomi batu ngai Mobutu na bomba batu comment bato babomaki batu bazali kuna na parler du peuple bazolo bela peuple na ngai ba changer peuple na ngai ba convaincre même armée na ngai lelo makambo ya Mobutu yango tuzmoni vérité bato ba zomela ka Mobutu na parler du peuple baza banani lelo tout le monde bango. Basali nini. Mobutu tozaki na courant ekimi. Tozaki na mai pe mai ya kitoko. Mai ekimi. Ekomi ya mabe. Tozaki boya Thomson, mobutu azopesa biso Thomson ekomi importé. Comme luxe. Ekomi luxe Thomson. Oyo biso tozaki boya kolia na bandako na biso. Ekomi luxe. Si vous avez bateau bango wana bazana pouvoir lelo. Thomson est comme Lix. Soso est comme Lix. Likayabu, Kolobaku tute, Grand Lix. Matembele comme Lix. Matembele je sais pas na biso. Pour mutu alia yango, il faut ça la boya boaka. Papa. Moi na Congo, fongola miso. Voilà. Et là on a kosenga na bino bokende vote, bondi ma vote te. Au moins ba politicien no sona. Na web sona le moko. Na bandi nano na vrai mongala. Oya kanga makiawa. Mbemba azalaki na mbongo. Mbemba azalaki na armée nyonso ezalaki ya Mobutu. Ekendaki na Mbemba sundola armée likolo ya mbongo. Aye ko s'associer na Kabila na Kinshasa. Bola nanga bien. Bolinga politicien moko te. Nouvelle politicien akoya. Nzamba kosala. Bino moko botelema botia mutu.
bomoni ba musitu wana bobeta bango bakara et Fayulu beta kara c'est les oiseaux de même plumage wana na biso so Fayulu ayingi mboko na ebonga Fayulu azana batuti ana batu ebele ana peuple ebele Fayulu akozwa machette alamuki na tonga lebi asimbi machette na maboko lebi toke kokufa batu tu bakosimba machette bandi kolanda ba étranger tout na mboka wana résultat ezwami donc soka banjango na 8h 9h30 et résultat ezwami parce que pouvoir nyonso batu bakufaka bakongolais na zebi sabino asolo pouvoir moko te okozwa ngo sans makiletanga impossible Jésus pour libérer biso na ba masumu nyonso et senga ki makila na etanga bongo yo nyangundu muselekete uboyi ko tangisa makila pesa mboka no ekende pas bateau force. Voilà, merci merci Kangala Machine de Guerre, merci Nabandeko Balandi biso nabité songo Baxel Basou Kezali parce que tu commis déjà presque na souka. Basuka na ngai nikaka na sengi tout d'abord na féliciter ba combattants oyo babandaki eloko. Il faut que tu la koyeba ke batiseke di wana ba politiciens surtout basala ka replu. Ba yena mboko ezali na liberté et puis bazui force ya kobundela mboka na bango. Mais lelo lokola bano ya biso bambano ba misa oyo tozaki na promotion moko me bango sikoyo ba yeko zwa mpema ya ko libérer mboka wana il faut pona ngai nzamba sunga bango na féliciter bango merci mingi pona bino bo continuer ndenge bozali ko continuer wana. Alors tous les combattants ya Afrique mon bimbo batana kati ya ba pays non sur différents pays na féliciter bino na komisi bino na lingi tozala toujours réunis pour na likambwana et puis na lingi boye na sengi na bino tous les politiciens bakota na Afrique bakota na potote bakota pe na États-Unis te bakota pe na Canada te botele mena bango tous les politiciens ba sous potote ba nyata makona bango na potote babanda kotina mbongo na bango bazozwa kuna ndenge biso tozotinda na bakishasa pona kolesa ba famille na biso bango pe balesa ba famille na bango ndenge wana bakende kotinda ka mbongo timu kolomboko ekobonga botelemela eloko wana ba combattant. Alors pona sukisa tozali kosenga biso ba ex phase tozali kolela lokola président ya mboka wana amoni biso te asololi na biso te alingi biso te moto alingi biso moto amoni ke aza na mayele asenga biso asala rassemblement na biso tokende tokutana toyebana tokutana tolibere mboka wana donc bamama oyo ya poto nyonso ba États-Unis Canada Europe basunga ex-phase boluka place bo tia mo bo bengisa biso tous les ex-phase to vanda ndenge mibali bazali la bango nde place bino mokomona ke mibali bazali to botama ba soldat to kokufa soldat boluka bokena musika te boluka place bo vanda bino nyonso na mibali ya solo oya mayele bo vanda bo vanisa ide na bino bo belela biso toko ya pa bino bozali bolobela biso to kolobela bino ide na biso to libérer mboka wana soki to sali yango boyete mboka wana ko libéra mate. OK, to libérer mboka. Voilà, merci na bandeko bolandi biso. Je crois que intervention ezalaki très posée boyoki bino moko que il y a encore des hommes vrai mibali baza encore et message nangai il y a suka ekozala mingi tolinga mboka na biso tolinga mboka na biso toza nous sommes apolitiques nous sommes apolitiques mais voilà voilà biso nde toko aider ba politiciens oyo bazali ya vrai c'est voilà vous comprenez toko aider mutu ala ta courage ba mama wana bala ta courage ba tata oyo pe bala ta courage bosala rassemblement ya ex phase tozali ba soldat ya solo tozana makasi silite toyebi mboka na biso
tokokota wana biso moko to former ba Rwandais ba Ougandais to former bango ba Tchadien ba zui tactique na mboka na biso ba yebi mboka na biso bien biso pe to yebi bango to yebi ndenge ya kobenga na bango biso to kondima to kufa na mboka wana po bino bo zwa liberté bo continuer bo kenda liboso bo changer mboka mais bino bozo bosa na biso bato wana basi balemba bato wana boye na mosala soda moto alemba zate. Voilà. C'est ça le problème. En tout cas. Pardon, Nakata. C'est ça le problème que les Congolais ont compris. Au moins, Namboko, Batalaka, Bakindakosenga, consulter les anciens. Les anciens. Et le côté, c'est tout. Mais biso boy bakangala boy tozana mobimba oyo pe bazali mobimba likola ngai bazali bozo mona ngai na écran boy est-ce que nani akati na bino même bozana bambongo na bino oyo pe akozana na forme kaka boy non naza penza plein activé ba musu pe ba rectifier baza pe ba plein activé bazali bo mona biso to libérer mboka wana ba moyen rendre mtezozanga yelo ko zozanga biso za ba moyen ba yelo ko zozanga biso assurance. On se comprend. Vite moko ya bien to libérer mboka wana. To ko kena mikolo belete to. Mais comment biso to ko yo kasi ndenge to zana bamboko même na bamboka Afrique même na bamboka ya États-Unis. Nani a ko perdre au sali 40 ans na société ou à perdre ancienneté. Hein? Ngala kota na armée na 17 ans. Mobutu akimi na mbula ni. Na sali mbula boni na armée. Donc natana ngai na sénité na ngai te na père de nga bongo pension na ngai ke na nga bongo non mais toko lata modinda toko bunda toko longa. Ok, merci beaucoup. Je crois que le message est passé. Bandeko Bolandi Biso, merci. Merci na ndenge oboyoki biso. Donc toujours senga bato bazamite malamu, moto aza vraiment na amour du pays. Amour patriotique, ça la signe, ex-phase bazana à peu près. Les arabes pour la contribution, il y a libération totale en Bourgogne parce que tu comprends que you matin à niveau. Voilà, donc parce que c'est la honte. Vote. Yebisa bango vote. Bobo ya vote. On dit mago tu votes. Bobo ya vote. Wana bobo ya boko voter nani. Vraiment. Tu sais que dit Félix m'a vendu ici. Yebisa nani tu bobo voter. Et puis, il faut voter, est-ce que vous pouvez pouvoir Voilà. Merci Nabilo, nous sommes restez connectés sur Tolo Belavie officiel. Je répète encore, ce qu'on a Nabilo, on a Kinshasa comme un bon et difforme. Contactez Kaka JNT Service. Tolo Belavie. JNT Service a sauté Bino. Mais normalement, qui te sauté là, te sauté Bino au Nyos. Et vous avez Oya Nyon, Oya na besoin ya Nyon. On a la ligne à Kalangabanyongo, na Futa Kalanga Reta, Yaka, j'ai des services à Swaka. On a vu la reine. Hein? J'ai des services à Zali Fresh Mobiba. La ville la reine. Ok, le Luka, Jojo Panda. Jojo Panda. Numéro na Zali 07 81 21 87 96. Allô, JNT Service, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien JNT Service. Puisque on a un départ et Angola le 25, il y a mois de mai, là le 10 mai. Numéro ya Foy 09 52 96 16 79. Bonjour la dame. Bobenga. Oh ya cherche solo. Vous comprenez? Donc na Lyon beaucoup quelque part José Kalonji Badibanga. Écrit na bango yango na C numéro na bango yango na C. Ok ne pas na bango na Lyon. So vous la personne Bobenga. Bobengi José Kalonji Badibanga. La fille beaucoup de la maman Azari Viviane. Italie Mobimba. Bata Naples, Bata Milan. Beaucoup de la Bobenga maman Azari Viviane. Numéro na bino yango wana. Ils ont collègue na C. Oh, le numéro maman Azari
Viviane, Bopanga te, agence Oyo, Koudi Mbote. Ici c'est JNT Service. Nous avons la promotion, il y a un carton. Nous travaillons dans 5 dimensions, il y a un carton. Dimension, il y a un carton, il y a 60 x 40 x 30, biso, il y a 50 €. Ce qui est pour la concurrence, biso, il y a 60-65 €. Mais par contre, le carton à bango, il y a souka awa. Il y a biso, bandi awa et eti awa. Il y a bango suki awa. Donc voilà, promotion, il y a un carton à biso yangwana. Et deuxième dimension, nous avons un carton, il y a 70 fois 41 x 32. Ils arrivent à 100 € pour la Île-de-France. Et pour la province, ils ont 130 €. Et en ce moment, il y a la promotion, nous avons 10 € dans le carton. Et troisième dimension, il y a le carton, il y a 70 x 50 x 50. Ils arrivent à 150 €. Et pas les concurrents, ils ont 160 €, mais ils ont les mêmes dimensions. Nous avons le carton, ils ont miné. Et celui qui est dans la 4e dimension, nous avons un carton, il y a 80 x 50 x 50. Bissou est à 250 €. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un moka, donc ici, carton à Bissou, on a 220 €. Carton, il y a 80 x 50 x 50. Ils en ont 250 € par Bissou. Et pas les concurrents, ils en ont 270 €. Les autres, ils font ça à 290 €. Les Bissou pour la population en Moka, tout ça, les promotions, et bani awa dans mois de mai, tu en septembre, promotion, carton et qui tient à 220 €. Et tout ça, carton à Mounene. Carton à Mounene, on a 100 x 50 x 50. Bande on a 350 €. Mais Bissau, on a promotion et qui tient à 300 €. On a pour la Île-de-France. Donc, on a 300 €. Et ce qui peut arriver au Tindi, 4 cartons, 5 cartons, la moko, donc ça là, on est sous prix. Et en même temps, on a sur un carton moko, il y a 50 €, pour être gratuit. Donc, JNT Service et Yewana, pour nous faire une solution. JNT Service, tout ça, l'enlèvement de porte à porte. Ce qu'on a dit, tu as un carton, tu as un compte, il y a 10 €. Nous ne vendons pas de carton, tu as un carton. Tu payes sur le carton, tu as un compte, il y a 10 €. Quand on recharge le colis, on paye le colis. Quand on paye si le reste, tu déduis 10 €. Par exemple, ceux qui te payent ça au carton à 50 €, tu as un compte, il y a 10 €. Quand on a un colis, on paye ça à 40 €. Y compris 10 € pour ceux qui sont dans le compte, il y a carton. Eh, mamé, agence, le yenge, agence, achale.